Ngai vraiment na éviter mutapesa wenza bosawa po bapesa ngo wenza bosawa po ekangama na église ya mama wa bosawa ya catholique yango ne bapesa ngo ayo ezelo ma bapende te omone loko yo biso na bapende ya libe nyoka mama na ngai nyoka mai ebi nyoko yo bampende soko olambi yango ya bicarbonate otie mwa bankulu otie mwa bicarbonate na bino olakusi wana na fufu etute kota de bana balali nzala badiaspora mama na ngai oni ngando wana lo oyo kone kwa te oyo lokesa ngando oyo boye lokesa ngando eza pepe musunya bon c'est mokia longo te pe musu yaka boye mama to sola bana moyo balanda biso lokesa ngando ya lipe mukila nango bana membre oyo boye pe mukila ngo za musu mukila nango ezala musuni makasi obele nango nadoda balanda podcast na ko doda doda nano doda otala songo ndalenga ndo kauka yango ngando angoyo oyo mususu eza nana matolo mingi bana membre balandi ya chef Mwinzama Nzamba tozana bino na mandaka na biso masolo pe mabini ya mboka na chaîne na bino bolingaka ya biso podcast télévision babete podcast télévision tozana bino balobete chef mingi ya sali ali alibe mobimba na libe mobimba mwana bankoko baliko batela ngawa bino chef Mwinzama Nzamba yangwe bolole mosenzi motama kolongulu bana membre na bete na tikite twalibe penepene ya aéroport international de Njili boko monete wenze ya bosawa bata katoliki bayebi mama bosawa mama bosawa mama moko alibe motema mama moko motema boboto mama bosawa toza siko na wenze ya bosawa balobete wenze ya bosawa baliko teka biloko mwa kitoko baliko teka biloko moko bien toko découvrir na bino biloko moko malamu mingi et puis avant to découvrir na bino bana membre balandi ya biso podcast télévision to soana bato boyebi be wenze ya bosawa ba note yebani oza diaspora walimwa na mikondo ovena na poto walimwa na wapi soko tuni wenze ya bosawa bakoyebisa onote ya liboye yebani partout wanete na makasi ya boss Roni Malundama Jacking Malundama Yannick Malundama twalibe na bino elongo bandeko balandi ya biso podcast télévision babone na biso nyotu motema bino malamu ndenge bolanda ngai ndenge boza ko commenter na pesi bino be merci mingi bana membre tozana bino twalibe ko tambola na bino elongo na Montréal na ngai aliwana balobiete mwana pembe akokana belo kwa na Maradona toko mona be azali bende kwa Maradona belo lenge boni mama na mbote awa boy tokota pardon mama pusa na boy mama na ngai toza to solo la mbote mama na ngai mbote papa mama na ngai bandeko ba diaspora ba solanda biso o eza be wenzani wenza bosawa wenza bosawa eza be wapi eza na entrée ya mikondo na nzela aéroport na entrée ya mikondo mama na ngai wenza bosawa oyo est-ce que botera pe be malamu mingi ndenge nini pe motona nango apesa be kombo wenza bosawa ngai vraiment na éviter mutapesa wenza bosawa po bapesa ngo wenza bosawa po ekangama na église ya mama wa bosawa ya catholique yango ne bapesa ngo bongo mais botera be ba taxe pe zate ba taxe eza ebele kuto taxe mati ekomi ba 1000 francs na ba 500 que bato balobi mama aoteka be biloko bonkoko naza na biloko nanga bokoko ya mboka nalesa bato biloko ya bio ya kitoko naza na bambisi ya mai na bamakemba ka ndenge ozomona na bamakaku balokesa ngando banyoka banguma basombo na biloko ebele awa bandeko balandi ya biso podcast télévision tozana bino chef Mwinzama Nzamba tozo découvrir biloko mama aliko teka oyete manaka moko eza koyemba mabongo nze mwa kasongo yeye mobali nanga kasongo mwana weba tozo ete mama nanga boni kuna ayo ezelo mwa bapende te omone loko yo biso na bapende ya libe nyoka mama nanga nyoka mai
ebi nyoko oyo bampende soki olambi yango ya bicarbonate otie mwa bankulu otie mwa bicarbonate na bino olakisi wana na fufu eti te kota de bana balali nzala ba diaspora mama nanga oni ngando wana lo oyo one koya te oyo lokesa ngando oyo boye lokesa ngando eza pe be musunia bon c'est mokia nango eza pe musu yaka boye mama to sola bana moyo balanda biso lokesa ngando ya libe mukina nango bana membre oyo boye pe mukina nango eza musuni mukila nango ezala musuni makasi lopele nango nadoda banda podcast nako doda doda nanu doda otala kasongo ndale ngando ekauka yango ngando yango oyo mususu eza o maboko nango o maboko nango wana mbembe mbembe one mbembe bandeko o mbembe mama zolo mbembe o moko nanu na mbembe beno zo nota momoko sala nini bomoni bana membre eza makasi dose mbembe oyo wana etambolaka wana siko bozwi botie wana badiaspora bokolanda biso bana membre luwenze eza moko ya mama nani oteka biso biloko bosa mama nanu référence ya mesano eza be wapi na bosawa wenza bosawa balobi ete na mama nanu eza biloko afre tala nalie mbembe ekauka depuis na botama na mboka na biso nalia be mbembe te nakomona be mbembe ngwa mbembe kauka te mbembe kauka wana mbembe kauka ba mbembe ezala na banyinyi nango ya mobesu nango oyo nde sikoyo ya kokauka bana mamwe mesa mama kitoko mbembe kauka olingi mpe makako ezali makako ezali oyo eza mbuli oyo eza mbuli yango olakisa bana moyo bamona yango oyo mbuli yango oyo donc mbuli okofema mbuli wana te wana wakomba mutu o mbuli penza ya zamba mbuli ya zamba siko mbuli yango eza nyama ou bien ndenge nini eza nyama penza nyama eza nyama likolo nango yango oyo bangala bakolanda biso bayebi mbuli oyo eza likaku okay oyo likaku o mboloko mama nanga na bamboloko ozoteka wana meso bato bakoyeba te o mboloko yango oyo mboloko nateka nanga moins cher combien mboloko wana mboloko moins cher 25 000 mama nanga mboloko 25 000 mama nanga ye nazosomba pe mboloko mama nangai nakoyawa oyo bwe mboloko oyo moins cher 25 000 oyo eza likaku nepe yango likaku pe moins cher likaku combien 35 000 likaku 35 000 yango nateka moins cher nga mona yaka nango nateka moins cher donc yo mo mema likaku awa penza kuja kufuluka kuja kufuluka badiaspora nyonso tu bomoni ete bona mposa kolia mboloko bona mposa kolia mbembe ekauka likaku boluka mama nanushi maonda awa boye na wenze ya bosawa kitoko bilo ya kitoko apart ça donc abo misuni eza bamisuni ebele basombo bangula zamba bangomba mpakasa nango awa ebele mama na ngai kasongo ye mobali na nga kasongo zama na ndako ye ekoma bana membre tokotambola na wenze mama alexi biso bilo ya kitoko azoteka biloko mwa malamu bomoni yango kitoko tokota be na wenze tosola be na bato awa yalibe malamu mingi awa kitoko mbote tata na ngawa awa abo namoni pula batata mbote papa papa na nga abo tota na wenze ni wenze ya bosawa awa wenze ya bosawa pe yo pe ozoteka bia nga naoteka bilamba mekano okebisa biso wenze ya bosawa yango pe vente eza kitoko awa te vente ezala kitoko na wenze ezali be wapi wenze yango ezali juste na nzoko boulevard nzoko pembeni ya église catholique bosawa wana yo pe oteka bilamba oyo ezowuta poto bilamba ya turki
Donc ballon. Ballon. Oyo bato balati leti nde batindi yango epa na yo. Batindi epa na ngai ndenge ezalaka nango po awa ballon nde eza na top. Moka memeni mekano kozwa na bilamba wana ibaye ya podcast balanda be biloko yango ndenge yali kotekama meko ozwa kuna toswa na papa bamona papa na nga oteka siko wana simizo check be combien? Chemise wana eza na 7000. Donc chemise 7000. 7000 okakoli yango. Donc nyonso tu 7000. Nyonso 7000. Kasi mondela lati yango nde atindeli biso. Ndenge ezala awa limanga nde bakino balata. Nini yango wana balataka? Limanga nde balata. Kimanga. Limanga. Siko limanga lingela sabeni. Limanga eza baterme bakinois. Nini? Friperie en français. Ah, friperie. Bosiko kimanga wana seke muta lati nde biso to lati yango. Nde ezalaka. Siko na li français nde friperie. La friperie. Papa na ngai, yo pe ti pe ndongo zana pe olati pe friperie. Mais non, biso no c'est ça la ta friperie. Mais c'est ça, c'est moins coûté, il faut que la tango. Donc siko o pe yo po lati wana za friperie. Eza friperie? Olati yango wana. Ouais. Biso be kitoko. Ah bon? C'est toi qui me dis. Banzale ba kolela yo. Ah! Basi baze belé kuna. Non. Wana so lungo ke kota mama mi balé. Te mama mi balé azate. Kama moko. Moko. Bolelana. Mais moi si nangai ye wana. Lo lango kebe zongi. Ye wana. Moi c'est mi balé te. Mi balé te c'est atina nini. Bongo, merci bana membre toko tabia wabe na wenzawa toleka mon cameraman omoni bande ko balanda podcast boko zwaka bango lolenge ndenge ezali ndenge ya libe kokende tozana bino longo to yawa awa to yawa mama na ngai yo kuna okoteka bendunda mbote mama na ngai nga mbote mbote papa babi losako olaka onzako mbai losako lisusu elaka onzako balobi bino bangala na wenza bosawa bokota be mabala eki ezongi mabala eki ezongi koteni kasi te kota bino bangala te boyawa ndo mabala na awa na bosawa wenza oyo kende kuna simba benda kuna zongisa balakisanga kote mabala yango eza na kende naluka libala oluka libala na ndenge nini wana na ndenge ka oluka mabala ti me bongo tata oyo aka kolivre bandunda ojue te te wana kilia na ngai ya ndunda wana topesa na bandunda nga bandela eza boye nga alingaka bapapa ndunda te nga alingaka bakonji nga alingaka sikoso okangisi ngo okenda wana la polise nga alingaka bakonji ya la polise nalingaka ya ndunda te donc bandeko bakolanda biso partout monde entier bakangisi yo oke la polise nde siko okomandana nde olingi ye donc soko ozwi nde siko taka bongo yo mungala kaka bongo ya solo pa mongala solo kitoko siko bwendunda bochebe combien mon cameraman meka be ozwa bendunda wana bapo mondunda langa opa ndunda baliana mnoka solo ka nde efandi boye 2000 fois na tie moins cher na ida mokonza mboka na bona kocha 3000 na tie na 5000 te ka 2000 na ida mokonza mboka na contribuer na 5 na sata bana Congo na contribuer 2000 fois mupi koto 1000 francs na teka 2000 na 1000 francs. Merci beaucoup bana membre tozo découvrir na bino wenzawa safu yango ya combien safu 300 safu 300 moko 300 et bongo otanga te natangaka oza classe ni 3e siko obimi classe yango oyo oteka te babengana biso yo babengani oyo oteka siko po nini oyo oteka po no kangisa mbongo futa kuna combien oyo kangisa siko na journée so oteki be safu so toteki na ko pesa mama biso mbongo pa futelinga minerval combien nyebi te ya libongo siko basafu mo chebe combien 300 ok merci beaucoup bana membre balanda biso podcast toza awa na wenza mama na ngai losako boni mama na ngai na koteli ya boni mama na ngai zo be mikoto sola boni kuna ye papa na ngai mama na ngai tomoni o bambisa kitoko alibe koteka mama nani koma na ngai mama Godelive mama Godelive bambisi o chebe combien bambisi puis nyonso ezali oza na 1000 fois kolia oza na 2000 kolia oza na
Ça dépend mbongo na yo pinyo sezali. Donc c'est le temps oyo bambisi ekiti nango mwa kilo. Mbisi ekiti te mbisi eza nano talo mbisi ekitaka soki mbisi ekufi lokola mikolo mbisi ezokufa te eza na talo. Bosiko asiko na wenza bosa osali combien de jours? Papa nga na wenza bosa awa na bani naza na mwana muke na boti na lutelo na komi na bakoko kaka na wenza bosa awa. Donc siko ape vente ezala kitoko na wenza bosa. Nateka kitoko makasi. Nateka kitoko makasi tala biloko nde toni na mesa so eza nateka ke na kocha mbisa minene boye na mesa te. Donc c'est mbisi oyo boye mupiko mon cameraman zwabe awa mupiko boye nde combien? Mupiko ana 3000 francs. Belé bana membre bande ko balandi ba diaspora boko landa biso mupiko be 3000. Mupiko ana 3000 francs pamba na jus. Siko bongo ya monene obe combien? Bamboto oyo ya 5000 ezali ya 10000 ezali ya 3000 ezali. Wapi no 5000 mekano collecta bande ko balandi balanda be biso. Biso ana bosa to lesa bato bemboto o 5000 francs. OK. Oyo opesinga 10000 na jus. OK. Oyo opesinga 4000 na jus mbongo. Yali bongo ba diaspora bo monete wenza bosawa biluka kitoko yali be kotekama wonete toko lekawa na mama moko azawa bona moni mama ngo pe atimbe mama cha mutuba kate mama cha mutuba kata nako mona mama moko azawa cha mutuba kata bakata kayanga te cha mutuba kata moteki matemelo bakata kayanga te me kasi yo za mama tala matemelo na cha mutuba kata bakata po na moni yo onyokola ka papa be fort ngana za veve papa na bino akufa na bande ko nyokola nde papa fort na nyokola ebwani yo bande onyokola ko nyokola me kana ko me biso no lembo mama wenza wa te pona bino mama wenze banze mo kitoko ba krimo kitoko boko nyokola biso batata mo lo yembo te nzembo ezalaka te yembo no mwalo yembo ngana yebi nga nzembo te nataka muteki matembi donc c'est que cha mutu bakata me oyibi nzembo te na yebi nzembo te obimaka yo mo kaka mutu kandi nga no chaka mutu no kata bwe ka bu mais soki lelo na ye defisa matembe be na kimi o lukani te na ko lakela yoti o lakela ngani na likola me matembe na ngande ngokena o lakela be na lakela lambalia na matembele wana ke nango na kotika ko luka yote okasi lambalia na lame pe na chebe mbisa ko kauka na lame pe na lie pe na toni mais conséquence après 100e jour yo sala ben nini esa ben sala te nini ka nzambe moko ayebi po zwi eloko aveve okenango nzamba yebi kana zaki nzana zwi eloko aveve na lia nga pe na tape orphelin osengi yo orphelin osengi mama aveve akopesa yo na lopete mais oyo zozwa boyo kei nango kasi nakolobela yango mabe parce que mama nanga mekano kolobela matemela ngo be combien 1000 francs nde na tie 1000 francs 500 donc nyonso to 1000 fois 500 na tie moins cher po eza biloko ya Congo mais vimba boy 1000 francs mekano lakisa bandeko ba diaspora bana poto ba mona boy boy 1000 francs biloko ya kitoko yango 1000 francs c'est que mama tekaka kitoko awa tekaka kitoko na lesaka bana Congo donc tout na mujibuju na mujibujibu 1000 francs ndena tekaka si awa vomana mwena wenza mutu so aswani so aluki be makambo balukaka so aswani so vwa makambo balukaka popola be mafingu na fingaka te nde nalobaka koloba be nini koloba oyo namoni ya mabe nalobi ti bana nde biso polika television tobe otambola wa be na wenza mbote mama na ngai mama na nga tomoni ya biloko kitoko ya boni mama Malin, papa. Maman nanga tomoni ana wenza bosawa osaya be mibu combien? Ouais, depuis Nassina Sali déjà 38 ans. Mais kasi bato baleli awa be bino ana wenza bilo cher. Tozo teka cher te, ça dépend ndenge tozo sombela biloko. Tozo teka cher te. Tozo teka po tozo ngisambongo na biso tolanda taka mwa bénéfice mukeza cher. Mais kasi bongo vraiment mutu alika bo be 800. Mais kasi za mikwa te sima ngona no bandeko ba mona nanu 800 mutu alika bo. Mutu alika bo. Mutu alika bo ezali 2000 francs. Oyo nde makabo nde 800. Donc nyoso tona 800. Moko 800. Moko 800. Makabo eza cher pona ni tozo somba ngo cher moko tozo somba na 30 000. 30 000. Yango tozo ezo teka ma cher. Mais après tout le monde peut côté rapeza facile.
koteka soki bazolia ezaka nango facile. Parce que komba wenzo komo nango nini? Mama wa bosawa. Bosawa. Wenze ya bosawa. Ndesere bata katolika ba olia. Bato ya katoliki pe ete nyonso ya mikondo. Quartier nyonso mikondo bayaka kolia. Merci beaucoup maman nangai balandi ya biso podcast télévision twalibe na wenze ya bosawa mena wenza bosango to komona biloko pe zabe kitoko mingi to ko leka awa to pusana kuna wana te bomoni ete ndeko na biso aza kozwa ba image ya kitoko na wenze a bosawa to komona to continuer na bino wenze mo kitoko biloko mo kitoko makampe ya kitoko be malamu mingi awa be na wenze ya bosawa. Wenze bosawa mama nanga fumba be combien? Fumba combien? Fumba awa omonete moto fumba zana ete place aketo ebite côté moto fumba azali to ebite mais ko fumba ngo toko kenda kaka boy to continuer ka be na wenze bosawa mama nanga mbote bande ba diaspora ba kolanda kozala mama courage mamoko akosa musa kitoko eza kitoko balobi ete mesa afumbwa ya libe moko na wenza bosawa babete mama aokata fumbwa kitoko aosa musa mo kitoko pe malamu mingi bomoni te fumbwa eko lekawa fumbwa eko katama mbote mama na ngai mbote papa mama na ngai mekoyebisa batu fumbwa ngo be combien liboke 1500 donc fumbwa ka liboke boy 1500 papa ocha na pa mangondo te po mangondo te papa biloko eza ya mate ezalaka na 1000 francs mais mikolo lokoto emonana te totia 1500 parce que mama nanga meka koyebisa batu fumba ngo ndenge otie boye vanti pe eza be kitoko batu pe baza kosomba ya bongo ka papa muke kaka ese pe na fumba pe ozoteka pe bana pe bakotangaka makambo tu normal vi nyonso yango oyo ekoma papa mama soki obimi te omoye bana baolia te parce que wana siko na wenza bosawa koti besika te kala nasali déjà ata ba 4 ans naza déjà wa nazobunda po bana balia merci beaucoup bana membre tozawa na kisa bokoko na wenza bosawa balobi be sukola be mokongo soki okiti na wenza bosawa yoka français donne qui l'argent c'est l'argent. C'est quoi l'argent combien? Yo mutu dans nzela minu kanga muna batala yo. L'argent. Tant mo bala le la yo kuna za papa l'argent. Donne-moi l'argent. Donne qui? Kanga be muno ko bala mama. Bana po di kasi bo moni bokoko ne makambo awa et donne qui? Balobi abito po di ka télévision balobi ki bakisa kitoko ezali awa ya mokongo omoni pastor ndenge ke bakongo nde bakoisango omoni ke yango wana balobi ete wenza bokoko ezali awa bakisa kitoko ezali awa olingo osala nini tusa makambo tu ya libe normal kitoko kisa bokoko ezali ya mokongo oyo mpe eza kimbiolongo mpe eza kimbiolongo ezali awa oyo boye suki oyo kisi oyo ya jaune oyo soki moto abeli likodia ya kosomba Mexico kosomba kota mama te soko mono longi nanga nde oyo kosomba awa kosomba epana ete to bengani eza bongo te to chasser yo merci bana membre tozabi awa na wenza bosa mbote mama na ngai mama na ngai to mono ka be na mai awa combien mai oleki be na mai oboyi kozwa biso tozali mbote mama maman nanga beto leka mama na tia belo kola pas de problème toko nyata kaka maman nanga mbote kuna mbote papa maman nanga oui très bien meka be poussa na wa bandeko ba kolanda biso ya chafu nza manzamba boni kuna toza malamu maman nanga meka kolobela batu oyo ezabe onzani wenza bosawa oyo yaya biso tozali na wenza bosawa atala biloko nyonso ezali kitoko papa biloko tozoteka na moins cher bakliya bazali te toza koluka bakliya awa baya kosombela biso biloko bazali te mais sikoyo wenza bosawa wana bokomona be pasi nini awa na wenza bosawa pasi eleki makasi biloko eza komonana te mbisi eza te fufu eza te yango wana omoni biso tovandi boye bakliya mpe bazali te kasi bakliya so baza te boza na mpoka bamama wenze bolingi be mibali makasi tozalaka na bango te biso moko bamibali soki toteki te bala okoloba bongo tika
tata aza kuna po koteka kuna komona ye ovanda no baye mwankoi aza te kaka biso moko bato tozotangisa bana na biso kolia na kati ya bamesa oyo ezali bongo papa. Merci beaucoup totala bino kaka mama na ngai yo mpe awa mpe kaka be makala obe makala papa bakilia bazokota te wenze eza sali te bazosumbela biso ere nyonso na wenze moye bakilia bakota eza te mbongo eza te na maboko tokobundana kaka boye mpona kolesa kaka bana bongo mboka pasi balobi bongo apres koteka awa na wenza bosawa bokeke ezongi batata bakolanda besimbasima te biso batata balinga tolinga biso batata tobanga bino be mama wenze te biso mama okomona mama bimere koteka kuna ye esuka nango papa na lembi kuna tika na lala na lembi te biso toza bongo te biso fidèle mbali na biso andako sikoyo makala wana moko chebe combien moko 1000 francs moko 500 donc makala moko 1000 francs moko 500 moins cher bona bonza bosa osali be mobuboni tozokende inane okuti wenze souple eza ngo bien na ngolo nzambe koteka pe boye pe ozobokola pe bana makamutu normal makamutu normal kama malembe nzambe osunga bazokola bazotanga. Merci bandeko ya biso podcast télévision toko tambo na bino elongo toko sana bino kaka mosala oyo tu elandi ndenge tambo na moni mbote mama na ngai Montréal zoabe mama wa aka bonkoko na bokoko mama na ngaboni kaka yo to monya wa biloka kitoko wa ya ba fresh yo ti be mbokani uti Lubumbashi sikoyo bongo walibe koteka lobo be na litama pona ni pona pasi papa tozoteka te wenza makasi wenza busa wetu ofunda bango bakombolaka te tofundaka kana banye bazosengaka mbongo ya kokombola leta alobi bongo leta matisi mbongo 1000 francs tobandi kofutaka 300 francs lelo tozofuta ba 1000 francs toza na pasi mais bofuta 1000 francs bolamuka bo na tongo okuti benia na mesa na yo okuti nye na mesa ti likolo balongolaka te ka biso ti likolo ya mesa no basumbini bazosumba ti banye ti likolo ya mesa mais siko bosola te na bakonzi oyo ya wenze tosololaki na bango toomona solution te bana balanda podcast mama bakolela mingi na wenze ya bosawa bokomona ete bakobima na ntongo bakei basukoli baye bakuti be baniei ya libe likolo ya mesa mbote mama na ngai mbote bakoleka tusa bakuti be baniei likolo ya mesa tokokende kuna toyebi ete na wenze ya bosawa ekopesa be pasi lolenge se mbote tata mbote papa mampa pona biso tolela na kuwa bebi tozosala bien te bakonzi bafutisa biso facture tozofuta fin du mois nyonso kuwa ekufi pona nini kuwa koya boye ke ezongi ngai nde machiniste Eric Kenzo watandable na lobi bongo c'est moi qui dis comme ça Eric Kenzo alibe koloba lokwa bendeke ako pupola kama loba to comprendre te alibe nini ndeko iki pusa beto sola na yo ezana na biso tozolela pona kuwa biso bata machine nde kuwa bebi tofuta ba facture de le premier au 30 mai to mona ngo kote kuwa ezate donc to souffrir fort pona nini bandeko na biso ba continue biso batalela biso na likambo oyo balandela ngo profond penza ya likambo oyo mekasi atamwa ndambo yete ekomi soki eye lokola mpule na almed 3 ekei eske wana eza courante oui bamama balela fort donc bato nyonso balela yo siko onikisa be masango ngala nikisaka masango fufu basiko ekolo mafuso bayebe combien bon yango nde etekamaka baoyo batekaka 7500 francs donc soki moto aye apesi yo mo mais sikoyo mikolo bato bazwa te moye obima eza te moye eza te donc mystique fort merci beaucoup ndeko Rick toali na bino ensemble mama na ngai bongo boye basoso boye basoso ozoteka Montréal mekano kozwa be basoso awa basoso ezali be kotekama mama na ngai soso oyo monene otie combien etie na 25 kokakoli soso 25 kokakoli pondezi te kitoko papa pondezi ya monene pondezi ya monene papa na combien boye 25 kokakoli ebonso mpe naza mpe na 10 000 napesi yo papa kuti naozwa te papa na ngai nakozwa te ata moke mpo na nini yango eza be soso papa nga naobokola nga nasimaki combien nasimaki 13 000 na moko donc moko 13 000 nde eboteli yo
c'était mpia kate papa na nga teka pana na pasi de kite papa na nga teka pana pasi de Merci beaucoup bandeko na ya biso podika télévision to tambola bia wana wenzi ya bosawa boko na nga bino le gambo katie chafu nza manzamba to tasha bino mbote mama na nga yao mama na nga boni bien papa bona wenza bosawa umeli be mingi na sali bambule beli pe koteka pe eza mwana ngo kitoko makasi koteka eza mwa kitoko mbo biloko nde ezomona te biloko ekomi cher sikoyo bongo bamakayabu mbisa okakotia ngo be combien natie 5 000 3 000 2 000 bato baalela mbongo eza te mekana koyebisa biso lelo sikoyo bambisi oyo okende abe kosomba yango be wapi akenda asomba na libongo na maluku donc soki osomba yango bongo yo oteki okomona yango eza be kowumela koteka eza nango ya malunga te mpo bato bazolela vie ekomi cher biloko etambola mpenza malunga te basiko okoloba nini na bakonza mboka bakolanda biso bato beye bakolanda biso mpo nete vente na bino na wenze bosawa bakitela biso nde dollar nde ezoboma biso biloko nyonso ekomi kaka dollar eza ya komata mopiko amatembele tobanda somba na desa lelo ekomi 1000 fois 2000 tokoka te na bana babongisela biso mboka ya biso polika télévision totambola kaka awa na wenza bosawa mpe tosukisa awa toza na bino ensemble na bosawa mbote yaya totuna ka fufu mama na ngai yo bwena koloba mama na ngai ekola fu combien 3000 ekola fu 3000 ebongo sakombi 1000 francs mais kiti mais liboso eza 500 non kiti te mati emati mais liboso boso sakombi eza combien ezalaki 7 mais kaka kolekisa bana mambo bamona ekolo na sakombi na katikati ekolo yango combien 3000 sakombi 1000 francs katikati 1500 donc so pe mutu pa somine si sakombi ya masangu katikati fu pe alambi pe balie combien de personnes balia me batonda te parce que mukileza ya obeba balia bato ate mukileza ya obeba merci beaucoup mais tomona yo ndenge wali koteka mbote merci papa tata na ngai ozaka na wenzo te nazala kaka natambusaka parce que komba wenzo ni papa komba wenzo beni komba wenzo na yebita namonaka wenzi donc olekile kaka OK siko papa na ngai oyo ozoteka ba bijoux eza fantaisie donc fantaisie OK siko foto soko lati pe nzulukiti ata inzulu mosusu enzuluka mosusu original mosusu non original siko yo siko teka ba oyo ya original nango original na nsafu donc original na nsafu OK walibe mokongo naza mumbala 100%. Mais est-ce qu'on safu wana ngela sabeni? Mais mosusu ya mabebu mosusu ya normal quoi. Mais est-ce que ya normal wana pesa po somi yango pe nzulu kakate? OK. Tiko combien wana? Wana ko chata 10 000 francs. 10 000 francs. OK. Donc pe motala ton petit et ume nzulu kakate. OK, kitoko. Mais est-ce que papa na ndenge oteka bozana bana combien? Walaki bendumba. Mais siko biso bato bandunu to botaka avant. Walaki bendumba ndima bato bako tala biso bana 10 yo moko. Menga basi mibale. Basi mibale. OK. Ti lo pe bataka mibale. Mibale kaka. Ndako mibale. Mibale kaka. Dibana. OK. Bako tanga pe. Bazo tanga bamsu basilisa. Papa alibe na dibana. OK. Mais siko obande obota 10 wana. Walibe pondaise. Ota. Mais na bandaka avant, même 25 ans. Banda masolonga avant. OK. Papa le bete alibe na dibana abanda be masolonga avant. To tambaka na wenzango be abosa mbote mama na ngai ya mama na ngai na kotawa natala mama koteka kitoko mbote mama. Mbote papa. Mama na ngai koteka kitoko bichamwe. Male mbeka. Male mbe. Na ndenge ni. Koteka eza te ba biloko eleki cher, biloko ekomi cher makasi bato bazokoka su te kosala bawenze bawaya kaka moko ndambu ka pombo na maboko eza te. Mais est-ce que mama nanga mikolo ba awa na wenza bosao osali mibuboni? Bon nasali ba 3 ans. 3 ans na wenze na oteka. Parce que ba réalité ni beaucoup talongo be na wenza bosao. Bon neti ba réalité nini? Ba pasi ni oyo bino bokuta nango ba taxe ezali ou bien lolenge ni ba difficulté ni oyo bino bokuta nango. Kite moko eza te apa kande to futa ba taxe à l'état bayaka ba futi si biso taxe à l'état si mais likambo ezala asute. Toza na problème moko te. Merci beaucoup maman na ngai awa
toza wana toyei kotambola awa elongo na bamama awa na wenze ya bosawa tokokontinue kaka kosola mbote mama na ngai ya mama Ibwe ngolokele ngwashe bwenge mbote mama Ibwe nitu kokanumi entsala moye love mama abeti bon wana be monoko ni Kimbala awe na pimbo amie na pimbo mera pimbo kandambo balobete bambala bazali wana mama na ngai oza be mbala wa amie na mbala bulungu bulungu mama na ngai meko bisa biso na wenza bosawa okoti be osali be mibuboni awa na Kimbala ehanga mfula makumi mali makumi mali pardon le banano angama fulumi mali makuma mali combien pona bandeko bakolanda biso bayibi pe Kimbala pete 20 ans na wenda bosawa parce que mekano koyebisa biso bapasi ni bokomona awa na wenda bosawa pasi tozomona biloko ematitalo kolia malonga eza te toza na mai te toza na kura te nzela eza te nzela oyo soki mbula ebeti nzela moye totambola eza te bakamini ekomi chere bamoto ekomi chere ko tomesaka kokenda bamoto to barisha biso transport chere asunga biso na kota nzela eza te toza na pasi ya nzela. Merci beaucoup mama nanga mbote mama mbote papa boni kuna mama biso pasi kolia toza na pasi vipe eza pasi kokanga pi bana pamba mwana taza koluna te bakangi ye ofuta mbongo 200 000 mboka na biso moko mabele ya biso moko tozonyoka mapona nini ese bakunzi bakukutalila biso likambo te kukanga bana pamba ata za minere bakangi ye batie na kaso efubimbisa 50 000 60 000 pona nini soko lobinde yo sanani naza mwana Kongo tuza bamuyindu nzambe apesaki bomongo pwana bamuyindu pwana tuzala malamu biso bakulu ambuka tuzonyoka dosena wenza bosawa awa baokanga bebana bakangaka nazala fumukendo nateka na fumukendo pasi bazokanga bana chaque mokolo bana kimia ezali te bana batambula tata za kununa bakanga ye pwana nini la polisi eri ya mbongo esike biso bana mboka bakunzi ya mboka bazomona likambo to bazomona te yango wana tozolela mboka na biso moko tozala na kimia bakanga bana pamba te mwana ta azokenda klasi mamususu alungula uniforme bakangi ye kasi batalaka pe mwa pe bino bana na bino bakosala be mobulu aza kuna yo kokoloko olingaka ye okobatela ye te ngana kolinga te pwana boti awo na Kisasa banda 65 na yaki Kisasa na kukulinga te mwana ngazala kununa na kulinga te mwana ngazala na mape na kulinga mwana ngazala malamu pwana ngana linga bakoko kitoko na kulinga koko na ngazala kitoko asala mbongo alesa ngai kasi bakoko na ngai na kulinga te asala kununa asala malamu tangu bokange wokomona ilungi ya kununa ebusa na kate wenze ya bosawa tosala mama na ngai matondo balobi ete moto ya bokoko moto ya tanfumu Kimbangu ngai eyo nazali awa na mabele na biso ya bokoko Kimbangu alobi ke biso tozali bana bayindo jamais bana bayindo bakoki konyoka na mboka oyo tozali komona pasi ndeti ngai nazali moyindo boye mena kufela mobali na uti ofuta 270 000 likolo bana mibale bakangaki bango mwana moko akei abimi ake classe tango aye lokola yaki mwa reta bakomi na nzela bakangi ye moko alamuki kaka na tongo abima na porte ya ndako ba éclairer baye bakangi mwana wana na kei kuna balobi yo nde nani na ngai kutu babetaka nga nzete awa na loboko liboko ebukana babetaka nga nzete awa nazwaka shock na liboko na la police yango ezabi na police ezali kuna epa na biso na toyeye bayebisi nga balobi yo nde ozwa kokota ngai banda na koti na musala oyo mpe naza mpeve na kati ya bayindo nakoki kondima mabe ete mobali na nga atikali kosamba ata mokolo moko te me nabimisi 280 nga mwasi veve nabimisi 280 000 na futa mpo na bana mibali babimi. Merci beaucoup mama tikala bena ngai tokoswa na vraiment makambo wana na kaso nzela eza ensemble to continuer boulot pardon telema wana tokoswa no matondo mingi telema wana naza ko rejoindre yo tozali wana wa na wenze ya bosawa awa tomone tokutana mama mbote mama na ngai mbote papa mbote mama boy mama mosala be boni mosala be boni matembele be combien matembele 2000 francs 500
ozoteka be kitoko bana lobi tala nde tofandi ya biloko ezokende te mbongo na maboka bato ya te. Merci beaucoup bana membre bayebisa podcast totalisi bino be wenze ya mikondo wenze oyo ya mama bosawa ya libe kitoko bama ndenge balobi etali pe bien malamu mingi tozo kongangama na bino pe kitoko mingi na pesi be merci na bino tubosa kolanda ngawa bino chafuinza mazamba toza na bino elongo ensemble yanga wa bino kolole yango mosenze kosama kolongulu badiaspora nyonso tu bolinga ngawa bino chafuinza mazamba toza na bino elongo tosaka be kokoba soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa